la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Nakoleka nanga na shema ya Sa-TV, nakoleka nanga na shema ya Sa-TV, la chaîne la plus suivie, la chaîne. Bonjour, bonsoir, Naba Ndekonyon, Soba Congolais, vous êtes partout dans le monde, vous l'avez Arabicho, Tepesibino, Mbote Mingi, merci parce que vous renouvelez la confiance na bino, et fidélité na bino, na Kolanda Bicho de temps à autre, et surtout na Makambo Italie, Mboka Congo, et Tondan Kita Ebele, Boyebi Malamu, mais aussi, et traverse aussi, la période où ils sont compliqués, mais hélas, Nzamba Sala a toujours Bolamu, Natangi Kombo Nzambe Pambate parce que déjà d'ailleurs, na entretien tozana ngo mokolo lelo tozana mosali ya Nzambe moko. Voilà, merci beaucoup. Nzambe azosonga biso tenir na embo actualité ezalaki makasi mboka mobimba le temps esarretaki ebandaki kozela discours ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis sûr que yo pe lokola moko ya Congolais moko ya balandaka pe makambo koleka na mboka hormis casquette na mosala Nzambe kolesa bana Nzambe maloba est-ce que landaki discours ya mokonzi ya mboka pe ososolaki yango ndenge nini olobi inévitablement landaki yango parce que naza concerné nazo vivre na kati ya société na biso donc ba événement nyonso politique eza na impact sur notre vécu social quotidien eza concerné nga. Même la casquette de pasteur, je suis concerné. Puisque bateau toujours temps pour ça, bazana kati ya société. L'église a deux dimensions. Tu as une dimension spirituelle. Mais l'église a une dimension sociale. C'est une communauté à bateau, bazana kati ya société. Et donc il y a toujours de l'impact même dans la vie à l'église et à bandimi individuellement. Ce qui fait que en tant que Mossad et Nzambe, tout ça, passez-moi les mots entre guillemets, moi topographe, il faut là avoir des lunettes topographiques et qu'est-ce qui se passe, voilà, pour y avoir quelle réponse apporter à partir de Maloba Nzambe bien sûr, mais il y a un problème réel, il y a Nzambe. Donc, c'est là qu'il y a point de vue personnel, peut-être on peut s'attendre, mais je constate simplement que apparemment discours est rencontré au Bazari Kozela, tant que l'atmosphère après le discours, il n'y a pas eu d'échauffourée, il y a eu une tendance locale, il y a satisfaction locale qui Balobaki. Oh, enfin c'est arrivé le Kozela qui a-t-on raison, a-t-on tort? Moi je ne jugerai pas, mais le temps peut-être repère sa verdict et la vérité Nayango sur l'option que le président a prise. Mais je pense que ce que c'est dans l'intérêt de la nation, on ne peut qu'applaudir parce que l'État et la Bisso de Ngomba, nous travaillons pour l'intérêt de Batou, pour l'épanouissement de Batou, pour le développement de Batou, pour le bonheur de Batou. En tant que ça n'a qu'une dimension, il y a âme, pour le Bisso de intervenir sur le colonne Yango. Donc si ça va dans ce sens-là, on ne peut qu'applaudir et peut-être souhaiter que ça la mabongo. Voilà, merci beaucoup pour Yanona Yowana. Moussel Nzambe, la crise qui s'est vue au pays où il y a coalition qui se cache, mais Melibiso, tout ça sans ignorer que Batouni surtout la crise yango ndenge mboka komi na moment où tout le bango malamu mingi que mboka est commis vraiment na période moko ya ba turbulence. Alors na battant où il y a boyé église to bino basala Nzambe esenge bo memela mboka vraiment nini. To memela mboka nini. Tout ça déjà église a déjà partenaire à l'État au fait. À une époque, il y a histoire à l'église, il y a eu confusion. On a parlé un peu d'église, État, tout ça, mais on est à malgré séparation, il y a l'État dans l'église. En l'occurrence, dans le État laïque, c'est vrai, il y a cette nette séparation. Mais l'église reste un partenaire important. Il y a l'État. Dans la mission, il y a jouer. Qui parle souvent dans l'église quand on a aspect évangélisation. Ah, basali Nzambe botika la kuna na évangélisation na bino, yangonde mission na bino. Oui, c'est la mission principale, mais l'église est une mission moko holistique, le baloba na le poto donc entier. Ils ont touché 4 dimensions to loba, dimension évangélisatrice pour na salut à âme, mais il y a une dimension libératrice,
guérison et tout ça. C'est comme ça l'église a rappelé par hôpitaux pour avoir ça des sanzoto ya bateau. Il y a aussi la dimension diaconale, ça veut dire que les ont visé non seulement qu'on soit démunis, la nécessité qu'on pour la justice sociale, les la bâtonnion va se retrouver pour montonnion à un droit ya kobi kamala ou ils ont inscrit dans les droits fondamentaux ya motu, mais aussi pour travailler pour le développement ya moto tout à l'heure à s'épanouir. C'est pour ça l'église parfois construit aussi des écoles, des centres, tout ça. Et puis il y a la dimension prophétique. Et si parfois, mais tu es bête dans la grande église dans l'État, dimension prophétique, non seulement qu'on annoncer les choses qui vont venir, mais aussi il y a qu'on la vérité. Ça veut dire qu'on remette, qu'on s'exprimer par rapport à la lumière, il y a volonté en Zambé, qu'on s'exprime sur comment on pense que Mboka Esengeli et Memamela, pour espérer qu'on la justice, c'est quoi la justice sociale, à partir de là, donc l'église contribue à Kamini, dans un secteur important qui touche à l'homme, et l'homme est un facteur important, il y a développement, il y a Mboka. Donc, dans un moment particulier, le cas là, certaines églises mais l'église foi, mais d'abord, on ne peut pas se développer sans la paix. Dans l'église foi, un message à paix, message à paix aux amis qu'on visait et que bateau va se réconcilier. Pas il va avoir problème, mais jamais. Mais l'église, oui, qu'on sait ça que bateau va trouver voie de sortie moko, il y a Kimia, il y a Boyokani, il y a Batonyon, so on le moto moko te se sentir le col à lésé, même ceux qui peut-être ba opinion na yeza retenu le ministère église il y a comme ma réconciliation ensemble, mais réconciliation c'est na cadre communauté. Mais aussi message il y a justice on a Ucholoba. Parce que justice est l'évacanation, même les politiciens sont Kango. Et donc l'église, le message il y a côté, il y a justice, parce qu'il y a même un moment où orienter les acteurs politiques, na voie il y a justice. Et puis message, il y a vérité pour l'unité. La vérité, ça veut dire qu'on recadre les choses. Seulement, il y a la malamouté, qu'on y a que les politiciens, ok, mais normalement il fallait qu'on ait des bunga. Et parfois même dans certaines circonstances, peut-être dans le commun mais ce qui est l'église peut aussi passer dans le discours, il y a théologie, il y a révolution, le salement la bamboko, le badaki brimé, les badouana bango, ezali massacré, baza opprimé, théologie on se développe qui na bateau particulièrement en Amérique latine pour Bible les appels contre tes moutons revendiqués badouana Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 16, chapitre 22, en réclamant le droit à la citoyenneté romaine. Dans l'Ancien Testament, Nzambe a récompensé à peu près la maman ou la femme sage juive, ou la boya qui koto samobeko ya fallu roboma bana mibale ou ba yuda parce que ce n'était pas de la justice. Nzambe a récompensé bango presque. Et donc voilà, même maman ya Moïse a sali un peu de la, je ne sais pas comment on appelle encore ce terme-là, ça m'échappe là, désobéissance, voilà, désobéissance civique. Mais ça, je pense que c'est Eza et Lokoyasuka. Mais pour l'instant, l'Église, il faut appeler ça discours à Kimia. On a besoin qu'il y en a pour dialoguer, ça là possible. Il faut l'Église à la réconciliation. Il faut l'Église à la commémoration na voie à justice. Il faut l'Église à salisa acteurs politiques pour dans le discours, il y a vérité pour recadrer les choses et non il y a comme ça l'hypocrisie. Donc je pense que c'est là que je salue la démarche de l'église Bandarango avant de comme place autocomi avec les catholiques, avec SCC. Anticiper déjà pour les prophètes. Merci beaucoup, apôtre Ribin Sensimbi. Tokoloba eloko pambate parce que yebi mboka na biso ezali mboka tonda biloko ebele. Yango te komona mosali ya Nzambe po toloba eloko moko na yelongo tozali na ye tozoloba yango masolo ya mboka na biso bino pe baeboza na ngambo ya poto bosutenaka télévision na biso mabi ya Star TV. Vraiment merci beaucoup wana tokomona Yesma petit frère ya Jésus tokomona Pacheli matumona tokomona pe Pati Vunda na Paris tokomona na France. Merci beaucoup na bino tokosala mosala ya mboka Congo parce que sans mboka na biso boyebi partout vous allez dans le monde makanisa bino pe zalaka toujours na mboka na biso parce que bonheur na biso za pe ko dépendre na mboka oyo ya biso
mosali ya nzambe uti koloba awa likambo ya baprêtre catholique bakendaki komona basalaki déjà mo badémarche wana babandaki bautaki komona président honoraire Joseph Kabila bakende mpe komona opposant ya opposition Martin Fayulu mais na ngambo mosusu oyo ya Cap pour le changement bango balobi ete bango batindaki te baprêtre wana bakende komona bato wana mibale envie ya komema basolution idoine pacifique mpona mboka na biso. Eske na makambo wana nyonso eza kaka te mpona basali ya nzambe bakoma koluka misolo na bafaire politique to bango bakomprenaki yango ndenge nini? Merci mingi ndeko na ngai. Au fait soki basituation eza lokola oyo tozovivre toute démarche ezaka lu par les uns et les autres na balunette moko songolo mpakala mana uti koloba ngo tout à l'heure j'insiste encore parce que nayoka yango mingi na batélévision na bagrande personnalité soki église etelemi mpona komeka kosunga mboka ezwa rai ya malamu no église babosani mission na bango ya évangélisation basokipe na évangélisation bakoti na politique non pas du tout. Je pense que est-ce que bazana a besoin d'abord problème ezala so bana besoin ya mbongo est-ce que bazani mbongo nzamba pesa ka mbongo na église na ndenge na ye na nzela ya bandimi pe na nzela ya ba bonne volonté na nzela ya ba organisme mosusu esalisaka église pour ça la mission na ye sociale notamment na ndimi te eza pona mbongo eza na cadre ya mission prophétique on a utakolo ba ke mboka ezo ke malamu te basengeli kobeta kelelo mpona kozongisa mboka na rai ya malamu parce que population bayaka na église bango wana kaka mpo l'état azokamba donc pasi na bango ezaka pasi ya église. Je pense pas que eza mpona mbongo na se rappele eloko moko Martin Luther aloba les réformateurs oyo abimisi allemand voilà aloba boye soki nyonso na société esécroulé église efo ezala esika oyo et Seigneur et faire renaître et faire redémarrer les choses. Je l'ai dit de mémoire, hein, donc on a cité restauration, redémarrage à Malamu, na mboka ce qui s'est écoulé. Je crois que basango missioni yangeli ya lingomba se mettre plutôt dans la démarche wana, sinon on sera coupable. Bien, il y a une pensée, je crois que je sais plus qui est l'auteur et a pensé wana, mais peut-être on s'est rappelé ou bazolanda biso ba oye ba auteur na yango aloba que problème ezali, je le cite aussi de mémoire, problème ezali te bo bazo sala mabe, mais problème ezali ba oyo bazo laisser faire mabe ezo salema mboka ezo kufa et puis bino bozo tala bino boza plus coupable que ba oyo wana peut-être et quand ils le font ba oyo ba vraiment te que ils sont en train de faire le mal mais bino boko oyo bango et puis bo vandi bo apporter action boko te oyo cause la susceptible à corriger les choses boza plus coupable. Et l'église n'a pas le droit à être coupable en laissant pourrir les choses. Il faut maintenir ma communauté à malade, pas seulement sur le plan moral, même sur le plan social, à cause de la mission na yona uti koloba. Voilà, même sur le plan social, à cause de la mission de l'église des Alina Yango, l'église de la mission est belée, Yango pe te uti komona awa lobby cadre moko ya la muka maître Clément à lobby était mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameka ko solola na ba protagoniste oyo bazali vraiment ko ningisa makasi ndenge crise eza ko tambola na mboka à lobby eta solola Joseph Kabila asola pe na Martin Fayulu mais cadre yango ba ko vanda pa solola esengete mosali ya nzambe moko nde akamba cadre wana po bongo ba solola selon yo révérend Rubens Nsimbi ceux qui balobi bapona mosali ya nzambe bapona nani pe bapona na ngambo nini parce que biyamba na mboka Kongo ezebele ouais biyamba ezebele mais église eza uni eza même naloba même religion ba grande religion en tout cas comme on les qualifie parfois sans minimiser les autres c'est pourquoi il existe un cadre dialogue écuménique là même les musulmans sont là au monde akaete ba mangomba et opérera toujours na cadre na unité. Donc, pour la lingomba, c'est pas le plus important. Le plus important, ils allaient être ceux qui ont besoin, il y a l'Isungi, il y a lingomba. Ce n'est pas mal par rapport à penser à l'éternel, c'est bien, non? L'église faut là, quand la société s'effondrer, et si Koyo, et c'est une renaissance et salama, ceux qui ont la lingomba, c'est bon. Peu importe quelle tendance religieuse, peu importe quelle tendance ecclésiastique, missionnaire, catholique ou consort, l'essentiel est là. Une personnalité oyo azali
jouir na bénéficier na confiance na bango oyo ke soka vandi bato bakoki koyoka ye bakoki kosalisa bato basolola pe bakoki koconduire na sagesse makambo et pourvu que tozwa solution na mboka. Donc l'individu, la tendance na ecclésiale na ye, c'est pas là le plus important à mon avis. Ouais. Ce qui est le plus important, c'est s'il y a une personnalité qui peut aider et que la politique va trouver une solution na kati na kimia sans que les uns soient exclus parce que les seigneurs sont allés na droit à cause la na voix na kati na mboka oyo ya contribuer na kati na mboka oyo. Il faut pas exclure les gens. La solution d'Engwana est la solution durable. Il faut pas qu'il y ait des frustrés. Donc peu importe, c'est pas la figure qui compte, ce n'est pas de quelle église il est venu qui compte. Voilà. Mais mingi tout le monde a na ba makambo ya boye et kendara mingi na mopanzi ya église catholique nde ba sitaka bango mingi ba bimisa moko ya zala comme médiateur pour na dialoguer. Est-ce que ça parce que na ngambo na bino bato ya ba église de réveil to l'église mosusu ça parce que bozanga bato to bozanga mitu to lolingi kan? Non, je crois que on a évoqué deux raisons, mais c'est d'abord la raison historique. Hein. L'église catholique, quoique l'église protestante est contre Liboso, en Congo, c'est l'église protestante qui est contre Liboso en 1876, 78 autour là. L'église catholique est contre 2 ans après. Mais comme dans la colonie belge et que la Belgique était fondamentalement catholique, donc le roi et la Belgique avaient plus que ça d'avantage. Ils se sont plus implantés et ils étaient déjà un peu intégrés dans cette chose-là politique. L'église n'a été, ils vont coopérer ensemble, l'histoire de la colonisation. Ce qui fait que Baza, et je bascule donc la deuxième raison, ce qui fait que Bazali, soyons honnêtes, un peu plus engagé dans la dimension prophétique il y a mission à l'église que ne le sont les autres confessions religieuses, chrétiennes même. Ouais. Par rapport aux protestants, par rapport au réveil, Bango Baza un peu plus engagé dans la dimension wana. Il y a prophétique mission Niska Babandi qui s'engagé dans Yango. Mais l'église de réveil est jeune. Au comparant la confession minene wana te oyo ki badate o bakota na mboko yo. Mais 19e siècle, l'église de réveil eza ba tendance bandi na ba 1900 un peu avant 1980 te mopepe wana réveil bandi groupe de prière et puis ecclésiatisation, je me permets ce terme là Bolimbi Sangai, il y a un groupe de avec impact. Voilà. Si on a besoin il a lisungi okoluka lisungi na moto yo moni ki asa déjà na obstacle ata bozo solo la mais beaucoup solo la té parce que ngana yekoli na moi classe on a sali na mokili avant na ya makambo ya théologie na musala nzambe na yokoli que écoute dialoguer c'est d'abord écouter pas d'abord parler paix et l'andi maloba nzambe yeso loba ibozo la prompte na koyo expérience du passé donc dialogue wana so ekozana ezali pour na kosangisa vision ya chef de l'état zango pour na Congo ya lobi o ya vokamba ezangisa expérience on ndeko ya liboso azalaki na soki dialogue ngo ezoki ndengo wana ekoki ko bénéficier na Congo ezoyeke ya ko absorber moninga et wana et okoma moi passe donc voilà tant que na lobi na moi na cc qui mingi mais ya mo mais ba comprendre na kanisi ba comprendre na que soko dialogue ezali ete ndeko aza na expérience atiango au service ya ndeko ya zo conduire na destinée ya Congo lelo pour réaliser vision voilà kusa ngana lo bakanga bongo voilà ma parabole eleki mingi ma parabole eleki mingi na maloba o mosala nzamba lobi mais tobandi ete bososoli eloko na makambo mosala nzamba lobi bandi vraiment ete bososoli eloko voilà tozokoma na suka ya émission na biso question pene ya suka yango oyo tolingi totuna mosala nzambe pour que tosilisa maete yaki bosola na ye tolukaki ye baprogramme aza nango aza moto azalaka na baprogramme ebele tozwi ye tosilisa elongo na ye tobosana te avant tosilisa to remercier bayebanso boza kosoutenir chaîne oyo mabi ya Star TV depuis Londres topesi ye mpe mbote bayebanso boza kosoutenir biso yes ma petit frère à Jésus Pacheli Matumuna na Paris, Pati Vuna na Paris, Papi Chesco Mokonzi na Paris, Jassim Vula na France, Sami Makome na France, Joujou Bweba Label na Londres, Willy Church na Londres, Dr Achoud na Londres, Platini Lunga Garçon Noir Belge na Belgique.
bino banso topesi bino merci sans oublier l'église Amos, communauté Amos Mobimba, particulièrement église de la fidélité de Dieu. Et wana te remercier bango tous ceux qui sont dans Moussel Ndambe qui sont en Souka Moussel Ndambe député baza représenter la population congolaise au niveau de l'Assemblée nationale. Na parler du peuple ndako za na ba symbole ya makasi mingi to expliquer te ba bundi à niveau ya parler du peuple na regard où toujours sur la makamamboka tout c'est une question na regard où est-ce que l'église est pour sauver même parce que pays les autres qui merci mingi na c'est là ina nukoloba likambo moko na mwandamba ba image na monaki et d'abord les réactions allaient exprimer une sorte il y a révolte pour ne pas utiliser l'expression il y a ras-le-bol. Elle a dit c'est que les gens ont envie que ça change, mais maintenant entre la vie et les manières il faut quand même que conciliation moko ezala. L'envie ne doit pas nous amener à ça de n'importe quelle manière, de peur même de rater les objectifs, donc il faut tout ça de cette manière. Mais j'ai été attristé à mon scène wana et ça la mana on peut la bamboka mususu. Mais là je suis na mingi na moni altar, mais ça oyo bango mo balobelaka. Et ça le rôle hôtel et pas besoin d'hôtel là. Pour tout monde picoler yango et ça m'a parlé. Mais on les a représentés symbole même il y a autorité à dire on dirait yango wana pour esika di loba nyo se loba mala bango nyo ba ko loba. C'est le lieu de la parole, c'est le lieu du dialogue donc. Donc au renversant c'est comme si vous brisez le dialogue. Et là, lorsque la parole est détruite et morte, c'est la mort. Ouais, absence de parole, les aura toujours dit parce que la vie, c'est dans la parole. Et c'est un acte qu'il ne faut pas encourager. Révolter, mais moi je me dis maintenant, peut-être mais ça ne m'a pas plu ces symboles-là. Et ça doit encore et encore interpeller l'ingomba. Poète amema diloba ya Bible te amema diloba ya sagesse asalisa poète mboka ekwasu telema ko rétablir le dialogue qui semble être rompu par ces gestes là on a monaki. Donc voilà et lingomba après ko rétablir les cassures na ministère na ya réconciliation na évoqué ne bandeli réconciliation ya batu na nzambe na travers nzambe réconciliation ya batu na batu. Je pense que c'est plus que jamais le moment où il y a une église en général, et dans la église locale, et dans la voix dans la place publique, il y a ces discours-là d'abord, il y a réconciliation, sans éluder les discours de vérité, les discours on a bien dit prophétiques. Donc, je pense que maintenant ils doivent donner raison à l'église qui avait commencé à faire moi contact pour éviter que les chauffeurs et comme pour évoluer. Peut-être que les marches na bango to éviter sur les temps sous méchanceté wana ya parler du peuple ngaïza la makasi koleka. Donc je nous interpelle nous en tant que acteurs et à l'église na ba oba kambara biso na niveau ba institution ecclésiastique na biso il y a comme ça là ce que nous pouvons. Mais j'interpelle aussi l'église en général, le fidèle. Le roi la Bible sengi na biso était to sambela pour na ba o baza élevé en dignité. Prière est une force pour transformer les choses. Prière est pour briser les cœurs durs. Prière est pour ramener les pensées captives na obéissance à Christ. Prière est capable de transformer l'atmosphère intérieure. Prière est capable de changer même la situation environnementale ya Kachamboga. Donc lingomba oyo devoir na biso toto la karte ba député ba koloba kuna ba kowela na kuna ba bango basalo ya bango eteli mais biso beto sala biso eteli pour mboka ekotonga maka na bato nyonso moto na moto en faisant ce qu'il doit faire selon domaine na ya opération. Donc totombola maboko likolo to sambela nzambe apesa ba député bwania apesa président bwania apesa ba leader nyonso politique bwania apesa pe population bwania nde esalisaka bwania nde ememaka na succès projet nyonso. Merci beaucoup. Aussi ici na ngaki na senga mosala nzamba lobelo kwa suka pour na émission suka mais tellement za moto yo makanisi ezalaka devant ka makasi mingi alobi yango déjà asengi ekolo na biso Congo
toleka na losambo tobondela mpona mboka na biso. Vraiment merci beaucoup na esire que na entretien tosali na mosala nzambe bocomprendre eloko tokozongela bino mbala ya nsima mpona tolingela bino susu eloko ya sika nde bongo tokutani tokozonga epa na bino na esengo toyaki nango topesi bino merci.